pati yengo atakondi mapati netengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo atakondi mapati netengo oyo pati yengo 100 ans après indépendance spirituelle, Église catholique est kokoba mokonza. Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Mokamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo Bola Mokeko yako mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila mfumu kusukia munzana panda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bolamuka tokolikia tomeseni koloba biso liboso na bino toyaka bena tina ya kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato tomeseni koloba mikolo mie tokotika te mokile kenda kokufa sans tosala quelque chose et kenda bato etikala bato obakisi okoyiba tikio kidiba tokokoka te kotika mokile kenda na kokufa sans pour autant tosala quelque chose toyambaki mikoleleki ngangangunza ngonda kasi ngonga ezalaki biso penza mwa moke tolobaki lokola totikaki kiwatomba to pe Kinshasa awa na ngunda esika toyaki bongo kosilisa sanza yaki mpavita tolobaki tokoprofite awa na bango yonso milongo tosolola nano sur la femme tosolola naino likambo ya mwasi mwasi akomi wapi mwasi azoe kokenda wapi mwasi ya lelo non seulement bebisi molato mwasi ya lelo non seulement bebisi kozala kasi mwasi ya lelo akomi inutile aza se dégrader mokolo na mokolo bakangi moibi tokotika te koloba yango mwasi aze na kati bakangi ba criminel mwasi aze na kati yonso ya mabe mwasi aze na kati bandako ya mabala ya bato eze kokufa toutaki Kinshasa tolobaki yango na bamanaka yeleki mwasi ya libala mama ya bana akei kokufa na ndako ya makangu e aliba baka isolé mais komi ko se répéter bokola mukana tongo kuna babwaki mwana bokola mukana tongo kuna babwaki mwana toyebaki ke mama ndaka na susi ya mwana masese zeko beta mama zeko kimana mwana lelo komi contraire mwasi auti likolo azeko kita mwasi akomi inutile mwasi atamboli bolumbu mwasi abini bolumbu na TikTok lelo mwasi akoti na ba pratique ya mabe lokola loposo pembe babalanaki basi na basi awa pe lelo ba lesbienne bazeli susu na sonite boze na zando bomoni bango mwasi na mwasi moko azali kosombela moninga na ye mwasi ndeko na ye mwasi bilamba lelo bandi kozwa esika tango mosusu soki ezali kokenda na mwa likukuma pour le président sortant le président Kabila aboyaki yango na tango na ye po balingaki baimposer yango na parlement touti wapi tokomi wapi tozali kokenda wapi message ya Nsongia Nzila ezali koluka bolamu ya bato mais du jour au jour mabe ezali kobakisama basali pédophilie na bango bakolo batata bakolo bazwaka bana mikie ya même sexe
baye nango epai na biso baimpose ebandi kokoma basali pédorastie na bango epai na bango mibali na mibali bazwana epai na biso baimpose nyonso ya mabe bango bakosala epai na bango epai na biso lokwa tozangi bonzambe porte d'entrée eyali ouverte nyonso ezali kokota. Est-ce que tokotika yango ndenge wana botala ntina tozongisi lelo na ndako na biso ya mosala tolakaki bino tokobeta ekuke soko bakofungolela biso ekwala malamu kasi lelo nganga ngunza ngonda bafungolelaki biso ekuke na bango nde tokokabola ngonga yepesameli biso na mokolo mwa lelo nganga ngunza mbote boni bino santé ekakimia na kati etumba bongo bino na kati etumba ndenge tolobaki ekenda bato etikala bato okoyiba tiki okidiba tozali kimia na kati etumba tozongiseli bino matondo ndenge bondimi lisusu vraiment kozonga na ndako na biso ya mosala bolandi ndenge tolobaki yango mpe mokolo wana ata ngonge yaki moke makambo mingi ya mabe esimbi lelo mwasi bino nganga ngunza ngonda bozé na secteur wana o ezali vraiment très dangereuse zone wana bosimbi kolandela mibuya ya bana ye bozé kokamba metango bozé komona o lelo ezé kokomela bana bake bilenge oyo bazé nano na ngambo mosusu na bambulo oyo ya bana bino bokambaka boza komilobela ni eza kobangisa bino te mosalo oyo mokila molimo eponeli bino ya korecadre secteur wana jeunesse wana oyo lelo toyebi te bandeko balimbisa toloba bambwa maboma eze kobangisa bino te boze komona mosala na bino ndenge nini matondo mingi ndeko ndombe na kopesa biso maloba ndenge kaka bolobi eza pasi tozala soki totambola na nzela tozomona bilenge basi oyo bazotambola bazolata mabe esalaka biso pasi na kotala pe na mokumba munene oyo bapesi biso oyo nesonga nzela apesi biso ya kokamba bilenge basi na kanisi ntango nyonso tobetaka sete ntango toteyaka bango na kotala lolenge nesonga nzela azolakisa biso butu na moi na kotala mokili oyo eza na kati ya libebi na kati ya mabe ya soo nesonga nzela alobi Kinshasa eza ville satanique mpona nini na kotala lotango bakoko na biso baokola bakoko na biso bazalaki na lolenge oyo bazalaki kokolela surtout mwana mwasi baza kobatela mingi mwana mwasi mpo bayebi mwana mwasi nde ye wana abotaka ye wana azali nzungu oyo bakolambela biloko oyo ekolisa bato ntango balobi mama azali mama oyo mwana mwasi akobatela libota me lelo oyo kotala mwana mwasi batie ye na balabala mwana mwasi azoyeba te lolenge ya kolata azoyeba te lolenge nini akotambola azoyeba te akosala nini akomi bisenga na balabala akomi kotelema na balabala oyo ezosala pasi oyo biso bateyi biso balobi mwana mwasi abatelaka nzoto na ye abombaka nzoto na ye olobi azala mama ya solo oyo akozala mama ya ndako oyo akobatela ndako na ye akobatela bana na ye akobatela mobali na ye lelo soki tozomona yango te na mabota oyo ya lelo epai na biso ndenge lesonga nzela ateyaka biso mwasi ya lelo aza mwasi oyo mundele atiki na ezaleli ya mundele na lolenge ya mundele o mwasi oyo alobi azali kobomba ndako na ye na mobali na ye na bana na ye ayebi kaka ke bana na ye bakolia nini lelo bakolata nini bakosala nini mpona avenir na bango lobi okotala mwana mwasi azokende klase atie na kati ya sak na ye atie liputa na kati ya sak oyo akei klase ntango akokoma na nzela alongoli bilamba oyo ya klase akomi na bilamba ya ndako okei wapi baboti bayebi okei kotanga yo ochange nzela okei nzela mosusu lobi ntango ekoyela yo ya mabe kokomela yo okomi na mokumba okoyeba te nani oyo bozalaki na ye na mokumba wana nani atie yo mokumba
eza na bana ebele babotami bayebi baboti te oyo abangoti lelo akotuna mama moboti tata na nga nani mama wana ayebi te kote azwi liziemu mama wana ayebi te eza pasi nini ezosala bongo milimo mabe mipepe ya mabe oyo eza koadre biso ntango nyonso tu yango nesonga ezoloba Kinshasa ville satanique mpo mabe etondi mingi na Kinshasa yango wana ezotya bato milimo mabe ezotya bato mopepe ya mabe ntango nyonso bakanisaka kaka mabe basalaka kaka mabe et surtout mwana mwasi eza pasi mingi na kotala mwana mwasi ata mosu aza mokolo aza mpe monene lokola ndenge ya mosumadi me alati kola azotambola na nzela mwana mwasi wana lobi akozala mama oyo akoteya bana na ye tokenda na zando mokolo mosusu na ndenge ya toto biso tozoluka bilamba neti bajipe ya milai mpona bana na biso balata bajipe ya milai me tokekuta bamama moboti azosombela mwana na ye mwa grande fille me azosombela jipe moko ya boye mpo mwana wana mini jipe te tozoloba te mwana ofalata jipe oyo te mpona nini mwana nga alata jipe oyo falata eloko ya mokuse wana mama azoyebisa mwana falata eloko sikoyo mwana wana oyo azokola na ndako ya ndenge wana lobi na ye kozala nini akolinga kolata eloko ya molai akolinga kolata eloko ya molai te mpona nini mama ye moko moto alakisi ye folata eloko ya mokuse folata sengle folata doni olata kola na sengle mama moboti moto azosombela mwana na ye tomona boye na miso tokotuna bana mosusu balata mabe eske abimi na ndako na bango mpenza na lolengo ya lati boye bana mosusu bautaka na ndako na bango alati bongo me abimi libanda azotambola oyo eza soni ezopesa biso ntango tozokamba bilenge tozoka soni azotambola na nzela namoni mwana mwasi alati bongo posana telemisa ye naloba na ye mpona nini olati boye mwana mwasi alataka boye te me biyano kopesa yo oyeba te koza mokolo akorepondre oyo mabe kipe ya bana na yo kokipe ngai te mpo ngai naza mwana no te me nganga ngunza ngonda bokoseke bokoala vraiment na problème serie mpo etuluku ya bana nyonso ya génération bino bozali kokamba bali bana android tolo bango ata ndenge wana bali bana oyo bali na basentiment ya mokili ya mondele balingi bazala na ambiance balingi mindule ya fali balingi balata la mode katamfumbwa balingi vivre goûter elengi ya mokili bango moko basalela yango adage balobi buka mukuwa tango ali nano elenge lelo pe kaka na secteur oyo bozali kokambela de 0 tolo bango peut-être à 9 ans ezali bana eteni balandelaka mingi ba dessin animé kasi lelo na mayele mabe ya mondele a piéger na ba dessin animé azali kokenda kofutela dessin animé hotel dessin animé azokitisa dessin animé coupé dessin animé azofiba monoko ya dessin animé botala mbula bakei ko attaquer éducation ya bana bakobomela yango deja kuna sikawa toza komona mokumba yeboze na yango boze kosala ndenge nini po deja oyo baze kokenda même na batondi na l'église kuna na église pe il faut lata bongo po l'église koma pe na tembe ya kolata kata fumbo kokota miniji po kokota po soi-disant yango wana richesse nzamba zalaka nzambe ya babola te moto ya mibombi nzoto mobola moto yo aboyi kolata mode ya lelo ya bosoto aze mobola bino neteni wana bomoni te ke tumba na bino eza kaka kokoma de plus en plus difficile matondo mingi na kopesa biso maloba nyonso na eza mayele ya mondele azomona éveil bayindo balingi balamuka yango wana sikoyo abandi kotia babiloko wana abandi yango na age ya mote po mwana moke moya raisonner malamu eza te mwana moke moya raisonner maye oyo ya mokili eza te akosala nini po azala mutu lobi ata akenda kelasi aza déranger na kelasi ata azotangisa ye aza déconcentré na telefone
tozongi na misonganzi la lobi nyonso wana ekosila. Misonganzi la lobi nazokela mokili ya sika mpona bilenge batika biloko wana. Misonganzi la mikolo eleki alobi bana nyonso ya Kinshasa boya na Sobanza mpo nazotonga eteyelo mpona bino, nazobongisa misala mpona bino, bazotonga na bacouvent mpo kotika bana na mokili oyo wana tanke baza na bana oyo baza ya mabe na bana oyo biso ntango bazokosola na bango kozala na bango kovanda na bango baotikala kobongwana te. Natunaka ntango nyonso ngabi bana oyo babotami na kati ya vuvwa batangi nsiku bazosente bango siko nsiku wana batangi pamba kaka. Lelo komona bana bazosala oyo nyonso bana wana bakamarade bazango tolobaka mfumu alobaka bongola moninga na yo ye alanda yo na mai oyo oza nango na kati ya nsiku me bazokoka te, bazolanda kaka sentiment ya baningi bazalaka na bango kokota na bisika oyo esengeli te, kotambola bisika esengeli te ndenge kaka bolobi wana. Lelo telefone ezobebisa bana makasi, telefone mpo nyonso batia yango na telefone. Omoni mpo komona mwana ata mosu atalaka television te, television na ndako omona ata mokolo moko tavanda atala television me aza na telefone na ye ntango nyonso azofina ntango nyonso atalaka nini na telefone mpo ya mabe. Bafilme pornographie nyonso batia yango na telefone. Siko mwana ntango azotala bongo akosentime kosala nini ye mpe asala mai oyo azomona na telefone na ye. Yango nesonzi azwi décision ane oyo ekoya tosala kikumbi eza lokola couvent mpona kobomba bana basi mpe bana mibali po soki totiki bango na milie kaka wana tokoki eloko te. Marke bazotanga nsiku, marke bazotanga tozoteya po basosola mokili oyo ndenge ezali mpo nesonzi alimbaka te ntango mateya azoteya mwa parti wana ya mateya ezangaka te ya koteya bilenge. Lolenge nini bokoki bozala, lolenge nini bokoki bomibatela mwana mwasi soki omoni ke na baboti baza na posibilité ya kosunga yo te okende osenga te na balabala mpo mwana mobali akopesa yo pamba te. Luka mosala okosala, luka commerce osala, luka mosala moko osala mpo esunga yo po ntango bandi kosenga ozala eloko pamba liboso ya bato. Mayele ya mondele mpona kobebisa mwana mwasi ti bazosala babilamba wana oyo ezangi ntina mpo mwana mwasi alata ese baza koyeba te baza komisambusa nzoto na bango, bazolongola valeur ya nzoto na bango ya mwana mwasi. Lelo mwana mwasi oyo avutuki azolata kitambala bayebisi lata maputa mibale soko kompare bango na moto oyo alati kola na sengle aotambola na nzela okuti na mwana mwasi alati maputa na kitambala nani aza komitosa liboso ya bato. Me bato balobi bozokonunisa bana ya bato bakomi mibange eza mpe makambo ya babola yango wana bazala mode te. Matondo mingi mwana mwasi alati kitambala ya mokolo na ya mwana moke alati kitambala bilongi wana kokesana te oyo aza mwana mokolo mpo ata kutu bozotambola na nzela mokolo oyo alati jipe azomona kaka aza mokolo par rapport ya mwana moke. Omoni yango wana nesonganzi azososola biso ntango nyonso totika mokili oyo eza libebi makasi mpo mondele aye na décision ya kobebisa mwana mwasi. Oyebi mwana mwasi moto abotelaka libota, moto abatelaka libota me abandeli na mwana mwasi mpo mwana mwasi azala déconcentré na oyo nyonso oyo aza nango na kati ya nzoto na ye. Amimonake ifo natambola na balabala bolumbu po soki olati sengle olati elamba oyo eza transparente na nzoto yo nyonso na kati ozomonana osa bolumbu kaka ozotambola. Yango wana mosala mokumba oyo biso tozwi ya koteya bilenge oza mwasi bomba nzoto na yo batela nzoto na yo. Mwana mwasi oyo amibatelaka aza différent na baoyo baza komitika poli. Nganga Ngunza Ngonda ya mbotolekisa micro epai ya Kilandi bosukaka ndenge nini na bana oyo ya luke mwana ye moko alandaki bino ayokaki sango na bino
na bomwana na ya sepeli na message na bino azo encadrement na bino mais sika ba parents na ye ba komi obstacle pour biso to mona mwana boyi bakalinga yesuki baboti balobi to kolakisa yo que biso nde ba parents oluki nzambo biso to yebite bako salisa bako tia yo soko zazu soko TCB soko ibe na motu okolata loko wa mokuso okolata doni na fête ya famille mwana impuissante qu'elle est moyen ça les alités à obtempérer à céder na imposition ya ba parents bosuka ka ndenge nini na bano ezali que ba parents nano ba ye na religion africaine te mais bana ba ye bango moko pona ndako ba kolesa ye biloko biso to liaka te ba kolatisa ye na ndengo ye ebala na te na éducation bino boze ko pesa ba atondo mingi na kopesa biso maloba na bana ya ndenge wana mingi ezalaka bana bongo bazalaka aye koyebisa biso ke baboti tala basalanga boye na boye. Siko toza na mwana moko aza awa oyo ezali baboti na ye babenganye na ndako na bango balobi ke tolingi komona o lisusu te tanga biloko na yo kende o bango balingaki alongola bilei alati alongola uniforme alata lisu te apesa bango yango batumba mwana wana alobi jamais na fumuki mbango na kosala yango te soki bokobengana nga bobengana ngai aza awa na sobanza mwana wango lobaki aza mwana moke ntango mosu akondima décision ya baboti mais soki oyo eza zwi maturité amoni ke te na libota na maye oyo nga nalandi apesi valeur na mosala oyo azwi oyo afumuki mbango tokondane ye te babimisi bilamba mwana wana libanda balobi kende olongwe na famille toyebi yo lisusu te tomona yo lisusu awa te kende epai ya fumukusu oyo akomi famille na yo tolobi ya mwana wana matondo po bango bayebi te oyo yo ozali soki bayebaki maye oyo kolanda na eleko oyo ke yango wana mokili ya lobi bangai basala oyo kuma lobaka na biso baboti baza bafaux parents biso nde bazovutuki tokoteya bango mpe tokotangisa bango lelo soki yo mwana ondimi maye oyo baboti balobi na yo operde maye oyo kolanda mpo maye oyo kolanda eza ya solo ya mpemba kalonga solo oyo esongezi azoloba na biso yango wana mokili ya lobi matondo nganga ngunza ngonda tokosongela bino kilandi bo mitalisa na bandeko balandi bakoka bongo koyeba bino matondo mingi ndeko mopanzi sango mbote na bandeko banso bozolanda biso tobengami na nkombo ya milandi mkoka landu oyo tozokamba bilenge basi nsima ya nganga ngunza ngonda biso nde toza balandi na bango tozokamba bilenge basi na molongo bantekolo ya mingo nzima bolandi ekoteli na biso motu ya masolo na biso lelo tozali sur la femme dégradation de la femme africaine en général femme congolaise en particulier assez inutile alors inutile soko boali na ba réseaux sociaux c'est-à-dire nudité bolumbu ya mwasi ali ya koluka te mwasi aboyi kotia malala na motu mwasi aboyi koteka bitabe mwasi aboyi koteka ndunda misala ya soni me kolongola bilamba mikolo nyonso liboso bato oyo ayebi na ye bango te wana yoki yango soni te omoni penza mwasi ye moko okoleka otuna yo papo matapunda te okanisi lokola abetisaka permis te ye nde punda ye nde punda sikawa bino boali pene ya nganga ngunza ngonda secteur na bino nde ali po mwana azali kokotela na puberté ndenge todefata kota wana na eteni na bino lecture nini bosalaka tango bozali kotala bano bino bozali kokamba et puis lecture nini bozali kotala tango bozali komona détérioration
ya mwasi na biteni ya libanda. Matondo mingi ndeko mopanzi sango. Tobandi nano na baye o baza libanda. En tout cas, esalaka pasi makasi. Na lelo lokwa tovutuka biso tozongela nzela ya bakoko na biso kati na vuvamu na religion africaine nde tokoma koyoka motema pasi mpona kala tozomona na biso yango normal po biso mpe tozatika lolenge moko na bango pasi mpona nini po ntango biso toye na ngambo oyo totangaka nsiku ya semono anza tozwi bososoli tozoka sikoyo pasi ya maye oyo banégatif oyo biso totangi na nsiku o bango bazomona te tozomona yango epa na bango pamba te ndenge yango zauti koloba awa nzoto ya mwasi ezalaka sacré mpo mwasi aza na mokumba ya monene mwasi nde abombaka ndako mwasi nde abombaka mokili nzoka nde mwasi yango ye wana ka oyo aza bebe wana ya 2 ans bebe wana ya 3 ans ti akomi na 10 ans ye wana oyo babandaka koencadre na ntango wana ti akoya kokoma mama to ntango tozomona bilenge basi na nzela nde bolobi mwana mokie azoteka nzoto na ye donc azopesa prix likolo eza na prix oyo na se eza na prix oyo toyebi te soki ezalaka pasi to ezalaka nini kozanga koyeba ebebisi bilenge basi kozanga koyeba enemi biso tolobaka bazosala yango na kozanga koyeba kasi soki bayebaki na bamibu oyo baza nango to mosu wana 20 ans to mpe 25 ans abakisa nanu 30 ans likolo atala soki akozala ndenge nini mpo na nsiku toza na leson moko totangaka notion de charge na notion wana na leson wana batangisaka biso ndenge nini ntango bilenge bakendaka kosala bapratike ya kotangisa nzoto wi bazosala yango nazwa mbongo esalaka eloko te eza nini kasi biso baye oyo totangi siku toyebi ke ntango oyo okutani na mobali bosangani na ye ozwi milimo ya négatif nyonso oyo abandaki kotambola na bango ekoti na nzoto na yo soko leki na bango 10 yebaka ke milimo ya négatif 10 wana nyonso eza na nzoto na yo sikoyo réaction nango ekozala na ngonga wana te to mosu 10 ans plus tard to mosu 20 ans plus tard lelo bino mo bomona bamabala ya bayindo eza ya kovanda te mwasi ya moyindo ekomi mpo avanda malamu na libala bakomi na systeme oyo foka azakala sans akala libala ekomarche te mpo na nini mwasi esi abebaki na ye kobeba wana eza elelo te jeunesse oyo abandaki kosala na kibolenge yango biso tozalaka so tomoni bilenge bongo tozoka sikoyo pasi ya oyo ekoyela ye to mosusu 20 ans plus tard to mosusu 30 ans mpe to mosusu mpe 40 ans tozoka sikoyo pasi ya nyonso ekokomela ye na kozanga koyeba kasi tolembaka te lokola eza mokumba na biso bapesi biso ya kote ya bilenge tokobaka kaka na koteya baoyo tosi toresir ntango tozomona bango pene na biso esalaka esengo makasi mpona nini tobi esalaka esengo nde bauti koloba na vie oyo bafille ya android bango mpe baza na kati ya mokili yango na kati ya mokili ya kabelo na kati ya mokili ya kata fumbwa kasi bango bamikangi na baposa wana bandimi balanda nzela ya efumuki mbangu nzela ya bakoko na biso oyo ekopesa bango mabala ya kilo mobali ya bali oyo azopesa kilo oyo esengeli na yo ozala mwasi ya ndakisa ozobomba ndako ozobomba mobali ozobatela bana esengo na biso ezalaka komona bongo kasi biso moko nanu nde toloba boye wana eza mwa témoignage oyo tokoki kopesa par rapport à motuna moko to mosusu toprécédé kaka bote kotuna nganga ngunza ngonda kolandela bana badifficulté bakutana nango na bana oyo bavutuki kasi ezopesa mbilinga na ndako en tout cas biso ntango toyambaki sango ya vuvamu wana mpe ezalaki tokoti na puberté sika pena donc bamilimo wana etelemaka pena na banzoto ya bilenge basi me ntango toyambi sango topusani pene totangi siku tocomprendre leson oyo touti koloba awa ezalaka je crois na introduction na biso ya cours de base totangaka nazalaki vraiment elenge moke 17 ans ntango natangi yango naye kocomprendre
nazalaki moto ba pantalon moto ba jipe mikuse bao bayebi nga o baolanda émission o bayebi monde tozalaki na ndenge tobandaki kolatela na nde bacoiffure oyo tobandaki kozala nango mais ntango tovutuki epesi mbilinga na libota sikoyo lokola nazalaki sur na makambo nalandaki nakoyoka nengwa ngonda nakoyoka nisoni ya nzila tokomprenaki makambo yango mpenza na mozindo mpe tokaki susi ya bomoi na biso tolobaki te biso fo tomikotisa na bomoi oyo bakoko na biso bazalaka nango lokola ebalanaka te na libota antuka nde bomona nga wana kimaka ndako nazwaka leki na nga azalaka mpe moke nayebisi ye nde eza na tokima ndako tokima ndako biso fo tokende kobundela bayindo moni bilenge basi oyo tomona oyo bazoyengayenga oyo biso siko fo tokende kobundela bango biso mona oyo tobongwani tomemi bango mpe su na ngambu na biso nakoyesa bino ezalaki terrible tokimi na biso mpe ndako tokomela bango lettre totikeli bango donc boluka biso te tokebundela bayindo y compris na bino zali na baage ya mike makasi wana nakoma ta majeur te yaki tokolisi nsiku donc tolongaki na biso mokili yango mpo nataki kitambala biakene ebandeli ezalaki mpasi mpo wana tokobuka lokuta te baolanda biso baoyoka biso ebandeli nyonso ezalaka mpasi meme bilenge basi oyo toza na bango ebandeli nyonso ezalaki mpasi me lokola tolingaki makambo yango tomonaki yango eza nzela ya bosolo oyo ekobongisa baavenir na biso tokangaki motema toyikaki mpiko na kolikia na nzela tobandaki kozwa barespect oyo tobandaki kozwa liboso te po biso tozalaki jipe molai na olata te jipe na nga soki eza molai seke suki na genou mpe nga na banda olata pantalon ya normal te ke pantalon mpenza ifo ezala na mwa ifo nakata yango eza mwa pasula moko neti na bakota bakwisi nako nakati koto wana nde sikoyo naomona sikoyo nalati bien nazalaki bongo me natika yango mbala moko nakomi na maputa mpe so nalati liputa nzela mobimba bando telemisanga kaka lelo bakoma babenganga mama afrika bao bayebi nga nkombo na nga ekoma mama afrika donc na change na nga na bopete nyonso mpe nzela nalanda ya nzela bosolo mpo na nga naleki na nga epesi biso mabala oyo ntango mosusu kutu soki nazalaki na libota na nga ntango mosusu na nga nazwa libala wana te par rapport lolenge na bandaki kokendele na elateli na nga me lelo bahonore biso na nzela kaka ya nsiku na nzela kaka ya nengwa ngonda na nzela ya nisonga ndila mateya na bango lelo toza oyo toza donc na bilenge basi oyo bazosala makambo wana bozoteka nzoto na bino pour rien bozosomba maladi apart nanu koaccumule banégatif na nzoto bozozwa mpe na bamaladi oyo kokobomo mpe kaka ozalaki na mikolo ebele ya kovivre mais operdre bomoi na yo likolo kaka ya sentiment moko ya ntango mokie donc ezosala mpasi kasi tokolemba te toza na elikia lokola mai oyo eza ya fumuki mbangu oyo aza mobikisi na biso na ndenge ya solo tokobunda mpe tokolonga matondo kilandi koka bolekisi na bino elobeli nengwa bamitalisa na bandeko balandi bakoka koyeba bango napesa biso maloba biso nkombo na biso nengwa lokwa ozali moko mokambi na kati ya molongo ya bantekolo ya nengwa nzinga oyo ezokambama epai ya nganga ngunzango matondo tozali na réalité moko toza kolobela dégradation ya mwasi lecture nini mpe na part na bino tolandi nganga ngunza ngonda koloba tolandi kilandi koka koloba bino moko nano na bakartier tofandaka totalaka bitando nayebi te toza bato oyo totiama mopanzi mise à part mais toyebi basérie télévisée eyali moko ya cause ya destruction ya éducation ya fille to ya femme congolaise mwasi azali kozikisa bilia mpo na série télévisée mwasi akomi koluka vivre bomoi na ye par rapport ya basérie télévisée abosani kezalaka scénario
même maloboyo balobaka na baseri wana ekomami basaleli yango ba répétition mais yalingi akomisa yango lokola réalité lecture nini nano boza kosala ntango boze komona makambo wana nyonso ezali koleka lelo na mokili na biso bayindo matondo mingi mopanzi sango na kopesa biso maloba en tout cas epesaka biso pasi makasi na kotala ete biso nanu bayindo premièrement soki tomipesi na babiloko ya lolenge wana tozobosana ete race na race aza na culture na ye race na race aza nano na bonzambe na bango soki bango bazotosa oyo ya bango donc mingi ya mabende bazoya kolakisa biso mpo biso tolanda lolenge oyo bango baza kosalela mpo biso mpe tobunga nzela epesaka biso mpasi ya kotala okomona jeune fille olia mipesa alanda oyo mbala mosusu moboti azolakisa ye na ndako ete mwasi nyonso ntango akoli esengelaka ayeba mosala ya ndako mpo lobilobi akolonga na maboko ya baboti na ye ye mpe akokoma na libota na ye akopesa mpe mayele na bakitani na ye kasi okomona jeune fille olia alanda nano oyo moboti azolakisa ye ye aprefere alanda oyo tv ezomemela ye ndakisa biso na baafricain toloba tokoki te kotombola mongongo liboso ya ningo kasi ntango ye atali na filme kuna mwana bandaki kosenga eloko epai ya moboti lokola moboti azokokisa yango te mwana komatisa mongongo mpe akozwa mokano ya kokende ntina na la police akangisi moboti mpona nini droit de l'enfant tobosani ete biso nono toza bato ya komikitisa yambo ntango yo osengi eloko epai ya moboti ntango moboti alobi na yo te zela alaki yo aboyi te pamba te ntango yo ozosenga wana oyebi ke naza deja mwasi oyo ya kokola nazoyeba difficulté oyo eza na kati ya libota nazoyeba mpe bomengo eza na kati ya libota ntango nasengi efo nazela na ntango na ngai ntango ngai nalandi ezaleli oyo ngai natali na tv na pratike yango bonga mpe natombola mongongo mpo nasala lokola ndeko oyo asalaki na tv tobosani ete masuma mpe elandaka biso na kati ya bamabota ntango opesi moboti mpasi akoluka aloba ya mabe soki elandi yo obengi moboti ndoki obosani ete ngai moko nazali nanu coupable yambo ya vi na ngai moko banengwa tozokoka kobongola bizaye na biso te banengwa tozokoka te kolanda matambe ya bakoko na biso tozobosana ete elenge azali tokobengami elenge oza na mbula moko ezopermettre yo okoka bongo kobongisa bolamu mpenza ya bompaka na yo to ya mokolo na yo biso sikoyo tomipesi na kati ya kobebisa ntango na kokoma mokolo oyo nazalaki nango mposa ekokisama na bomoi na ngai ntango ezokokisama te nakangi mama ndoki nakangi koko ndoki nakangi kingandi ndoki abosani eze ngai moko nazwaki nanu tante ya kobongisa bolenge na ngai po ekumbela nga bolamu na kibompaka po tozotala na tv eza scène soko mpe bakoki kopesa yo jouer role wana mingi natala oyo ezopesa ngai leson ya kobongisa bomoi kasi soki nakomi kotala oyo ezobebisa kozala na ngai elenge ezali mpenza malamu te mpona biso mingi tokosenga na bakonzi oyo batali ngambu ya éducation mingi na bakonzi oyo batali éducation ya bagene mpona nini kopermettre babililingi mosusu oyo ezoleka na tv oyo eza koédike pas même jeune oyo yo ozokamba na mboka me bozotika yango elekana ozalaka mpe na bana tomitunaka bakonzi wana baza na bana te to babotama bakonzi ya mikolo to babandaka na kibolenge soki abandaka na bolenge akolinga ate ya elenge soki azali ministre ya éducation
donc aza wana mpona koédike elenge, aza wana mpona kokontrole mboka na ngai nini ezokota oyo ezopesa bokasi na bolenge, nini oyo ezoya kobongisa. Kasi tozomona oyo ezokota ezobebisa, bazozwa temps te mbala mosusu ya kolongola yango, azotika yango eleka po elenge ntango aza kotala elenge aza lokola moto aza kokopie na kopie oyo ezomema ngai na kibomokolo na ngai. Siko yo otiki elenge akopie buzoba, to yo moko elenge omipesi temps ya kokopie buzoba, nini oyo kolakisa na bakitani na yo, nini oyo komema lokola ntombwa na mboka na yo. Yango wana biso pasi epesaka biso ya makasi yango wana. Matondo bandeko balandi, c'est vrai, bokenda na ko comprendre que toza ko sala émission ya lelo na ba moyen de bord. Tokokaki koloba toko sala yango te pour lumière du jour ekokenda. Mais balobaka kelasi était les ali bâtimentaire. Mpona kote ya bato tokolukela ngo ba cadre propriété. Tango makambo ya koloba na bato yali tokotalela ngo lolenge te. Donc ebo tenir biso rigueur te na molili na ngunda esika toali tolakaki bino ke toali na ngunda tozo ko utiliser ba moyo yonso po tolobaki ezeki nzondi. Mwasi azeko beba biso tozali na matière tozui epai ya nene songi nzila fumukuzo kia muzala mpanda na ngola mpo nini te to transmettre yango talantina to betaki ekuke nganga ngunza ngonda bandimi quelle que soit ba condition ya lelo na ino ma ya lelo elobama na ino boye. C'est vrai bomoni ke to bandaki na lumière du jour longengo ebungi kasi ya motu ezali mayeze koloba mamokolo mwa lelo bozala na ino wana po makambo ya ntina mazali se kokoba kolobama nengwa bolekisa elobeli nengwa pe bamitalisa na bandeko balandi Matondo mingi ndeko mopanzisango to kombo na biso nengwa ntimba tomba tozali moko mokambeni kati na molongo ya bantekolo ya nengwa ntimba. Matondo nengwa bolandi ndenge masolo yango ezali kokenda bandeko na yo bazali kolanda na ndako bilenge lokwa yo. C'est vrai ba responsabilité lelo ekozala diverse ntango mosusu ali responsable neteni na yo ntango mosusu mama ya ndako mais ntango nganga ngunza bazali koloba balobi bana mosusu bazali kobotama ayebi baboti te mama ayebi te mpo mokolo yango azalaki soko na batata misato to mine akomi na difficulté alakisa mwana tata nini bokoki koloba na bilenge oyo baze na ba génération na bino baze komona lelo bango nde basimbi mokili baze komona lelo bango nde bazali ba décideur bayoyo bakozwa mokano pona mokili oyo bati ya provision ya ambiance nini okoki koloba na bango. Matondo mingi ndeko mopanzisango yambo nani tozongisi matondo na fumukusu kia muzala mpanda na ngola na nzela na bango nde basili biso penza molobeli na biso nengwa ngonda oyo bazozongisa biso penza bomoto ya bonengwa oyo balakisi biso nani nde nengwa tososoli yango kasi pasi makasi ezali kotala oyo bazoyekola baza moke kasi oyo baza na boyinga nde baleki ebele. Biso mpenza na kotala bizaleli yango antuka ndeko ndondele lelo esala biso pasi eza vraiment ke tozosunga na tuba mondele aza conférent ayebaki eteni na eteni oyo ekosala ke aganye mokili na biso na lombango nde mingi mpenza bayebaki lokola nengwa nde abombaka ndako yango wana bayelaki biso mingi na ngambo ya bonengwa kasi banengwa oyo baza nanu na boyinga biso toli na biso ozala mpenza mingi
tala nano bakoko na bino ya quartier ndenge lelo bakoma eza kutu bakoko mosusu baza jeune me baotalisa bino nga nazalaki ntango na kolata mpena talon yo oza te sikoyo ntango koko azoloba bongo elingi koloba te na yo elenge yo mpe lobilobi okokoma lolenge wana kasi tala koko wana nini yango oyo ekomela bango na bomoi na bango biso soki lelo mokili na biso ebebi po bazobenga yango kilelo ozala à la mode kolata bilamba etoboka ebakatakata soki ndenge nini kasi biso newa ntimba ndenge tolati na biso depane boye eza kaka kolandela mateya oyo tozwaka na nzela ya banengo ngonda biso tokozongisa mpenza antuka mongongo makasi mpenza epa baboti nde basunga bana antuka baboti tozosenga mpenza mama Denise antuka botala mpenza ka ya baboti po moboti ntango ozobokola mwana ndako mpo ozala na sévère moboti akovaa na ye na via lelo nde ekoma mwana koya na lipa yoka yo mpe oza chansare biso tovandi ya nzala yo ye na lipa ntango kotuna ke lipa oyo ozwili yango wapi mwana ye na elamba moboti osombeli mwana elamba te kasi ozosepela yo kolate antuka mpenza oza chansare lobilobi mbasi wana esika azokendaka kutu kasi yebaka mobali soki azosenga yo soki ozosenga ye ye mpe akosenga yo lobilobi mwana réalité nini oyelo na ndako zemi oyo eyebani mokolo te donc ozomona moboti ozosepela me kilo wana ezozongela kaka yo obwaki soki likolo ezongeli kaka yo donc baboti bosunga bambasi bosunga bana po soki otiki mwana na vie ya kilelo biso nde toza boye toza mbasi na bandi le 10 octobre tozokokisa 30 ans mais kotala boye na bavie ya balolenge oyo baninga na biso libanda bazomene donc biso tozobima lokola mpenza mama mpenza donc mama otali nano boye na moboti ozokorge ye donc bamama mosusu bawangana na bango oye mpenza boye mama nga vi nanga so ekomi boye eza yo ebongo nyonso kaka ngana bande oyebiso bande oboya te mpo anini po toyoka yango elobamaka kasi bino elenge oyo bozolanda biso ninga ntimba toli tokopesa bino ntango ndenge ya moboti azoyebisa yo po bino nyonso boza ya kobunga na ndenge ya moboti na yo mbasi po mbasi alati pantalon yo mpe moboti olati pantalon ntango moboti azotalisa yo ke boye te yo mpe tala nani ndenge na biso boye te lolenge nini azokumbela ngai ngeta ntango mbasi moboti ayeli yo mini jupe yo yebaka te mama mini jupe oyo eza yenge te to eza malamu te nakolata yango te po ezokumbela biso kaka ndenge bilandi na biso bauti oloba eyokumbela biso donc libabe ya maseki te libabe kokanga noki te na famille tala nano etamboleli na yo kolimbisi ndeko ndombele po eza lisolo lokola tozwi occasion tobeta yango salela mwa ngonga bosynthétise ndenge tozalaka totongaka na 18 eza na fille moko bayaka wana baza na mbasi ya moke donc mwana ya moke mwana wana mama na bango nde abanda kotinda ye pa ya garçon moko garçon wana azalaka na mwa bozwi na ye nzoka te atindaka ye bongo garçon wana azalaka na malade loko bazalaka na bavie ya bien atindaka mwana po mwana abotami mama aza na sida mwana wana mpe abimi na microbe ya sida moboti akoki te suka nango abengani mbasi donc mwana wana tozalaka na bango kaka kuna na zandu alalaka kaka bongo vi na ye ekóma kaka bongo en tout cas bandeko na nga vraiment eza pasi matondo nengo atimba bolekisa elobeli nengo abomitalisa na bandeko balandi bakoka bongo koyeba bino matondo mingi mpona kopesa biso biso tozali moko esangi na kati ya molongo nte tozali na mpe ekangama epai ya ngangamunza ngonda matondo boyokaka masolo mpe lelo na pokwa ya lelo boza koyoka susi efandisi biso awa mpona mwasi susi mwasi aze komona sele eloko ekoki kobongisa bomoi na ye soko amitandi liboso ya mobali
Le phénomène influenceuse na ba réseaux sociaux. Toyoka ba phénomène soko porta porta soko nini elekaki na Dubai. Tomoni ezako koba. Lelo moi si akomi na niveau. Moi si akomi na niveau ya kolala kana ba imbwa. Na ba nyama bibwele zofili pokaka gani. Makoki. Lecture nini nano bino boze ko sala. Tango boze ko tala bino lelo épargné et comme le roi bino bato boze na tribune boza ko tala sika wa masano ezeko leka kuna na mokili boza ko milobela nini pe bokoloba na basho bazana no neteni wana nini matondo mingi moko d'abord nani esalaka biso pasi kotala nani ndenge basi oyo baza lokola ngai baza bainfluence donc mayele mabe ya mondele oyo ayebi biso na kati ya koinfluence bandeko wana nde okomona bakomi komitika bolumbu donc okomona mwasi ayebi lisusu valeur na ye te na biso esalaka biso mpasi nde kakilangi na biso bausi olobawa notion de charge bayebi lisusu te donc batalaka avenir te ndenge aza wana ayebi kaka nadia lelo lobi ekopola nango nde balobaka donc mwasi akomi koteka nzoto asombaka belo asomba iPhone asomba saki ya makasi akende Dubai nde bouti koloba bakomi kokende Dubai kokende porta-potty donc ezosala biso pasi po baza bandeko na biso basi manque ya encadrement nde ezosala bongo naye biso tozongisaka matondo mingi epai ya ngonda ndenge toza lisusu épargné mais ya pasi eza nini baboti wana oyo lelo bana na bango wana bakomi kokota na monzi wana to mpe komikaba koteka nzoto na bango esalaka biso pasi mais oyo biso tosenga na bilenge basi wana balanda mpenza nzela wana te me bazolanda yango deja baza deja na nzela yango kasi biso tosenga na bango boye lokola bango baza komikaba bayebi valeur ya kimwasi te alors que mwasi nzoto na ye eza sacré mwasi akoki te kotika nzoto na ye epai ya moto nyonso lelo tozomona mwasi akomi avant atanga to mpe azwa mbongo pateka nzoto alors que bakomi lokola baéchantillon alors que twanga échantillon basomba yango te biloko nyonso batiaka échantillon basomba yango te mwasi azoyeba esu valeur na ye donc mwasi akomi eloko pamba mpona kozanga encadrement elobelaka bino nini ntango balobaka bolataka biloko ya milai lokola basansala boalu recule par rapport ya vague ya lelo alita mosusu kokelela nde ekimisi bino na ngambo ya nganga ngunza ngonda to na ngambo ya religion africaine esalaka bino ndenge nini dérangeaka bino bon ntango tozangaki koyeba ebandaki koderange biso mais lokola tozwa boyebi ederangeaka biso te mpo toyebi ke mwasi esengeli abomba nzoto na ye malgré bango na kati ya kozanga koyeba nde balobaka olati maputa okomi mama okokangi kitambala okomi mama alors ke bango kozanga koyeba na bango nde esalaka ke baloba bongo po soki bayebaki mwasi esengeli abomba nzoto na ye po azala na valeur me balingi baloba bongo te me bango bakoma kozonga na ndenge na basens contraire matondo nengwa bazonza bolekisi elobeli toza kopusana bandeko balandi c'est vrai etando ezalaka bengonga tokotika kakolobaka yango te toza kopusana malembe toraplaka bino bolandaka biso sans tendance et sans parti pris bato balingi mingi biloko eze kongengisa misu me balobaka bingengi nyonso eze wolo te tout ce qui brille ne pas de l'or makambo mingi eze lelo koleka na mokili ya lelo eze komonana lokola sukali libololo ekodétruire bomoi na bino boyoki lisolo nengwa timba babeti awa mama azalaki kotinda mwana abosanaki ke moto wana azeyo na virus mikolo eleki nabetelaki bino lisolo
ya professeur wa yebaki kaze na virus na ye ya sida aze ko kata bana nyonso na cour na ye bao nyonso ya tandaki tomba liboke bango nyonso batikali na malade eko servir na nini owelelaki point pozwa na cour moko mata universitaire potikala na virus oyo ekosilaka te matondo nengo abomitalisa na bandeko balandi bakoka koyeba bino CGK bo comprenaka pena mokumba boali nango je pense tango boze kotala epesaka bino souci bolobaka bato wana bana wana batikala na ndenge na bango po biso si toyebi nzela to bomilobelaka nini tango boze kotala nyonso oyo elekaka lelo na ba télévision toza na plus de 4-5 quelques chaînes ya télévision en tout cas nabite soko tokolongola misato to minei nyonso bafilme nyonso bakotia ekipaka heure te bato baosala bolingo filme ya 10 heures filme ya 13 heures filme ya 16 heures yango bana bayeba baprogramme ya bafilme baparent balali bana baye kotala télévision bakitisi volume na telefone nganga ngunza balobaki omona moto mwana mosukutu na salon esika bino botala télévision ya koya te ezali na basite na ndenge koti bapropose yo sorte ya bafilme pornographique nyonso ya bagénération tango boze kosala lecture tango boyokaka tango bomonaka biloko wana po tofandi biso nyonso na basite bomilobelaka nano nini pasi ya pasi nkoko na moboti na mama na ndaka libala na buta pe bana pasi sala biso penza pasi ya pasi makasi biso tozonga na ngamba baboti eza na foto ya biso moko moboti na ndako esi nga na boti mwana nga na kata ndako nga na atala tv yaza na chambre na telefone nango na pesi est-ce na ko pesa mwana nga toza telefone teme baboti mosuba osombela bana telefone loto omona ngo lokola babi soko développement soko kozala cultiver mwana ya 11 ans mwana ya 10 ans bapesi Android lelo balobi ndenge wana peut-être bato bakolanda bakoloba po oali reculer yango zoloba ndenge wana tono mingi ndenge na pesa biso maloba en tout cas pona babota bongo eza mabe babongisa bana bango to babebisa nde bana na bango telefone tozalaka na moko mokonzi alobaki Android ya mabe tomona bango bafantir na mokongo ezaka litemo eteya mako mokonzi alobaki telefone oyo babimisi lelo Android obe kobebisa général tomona bango bafantir mapres 2 ans yango réalité na terrain ebebisi bana nyonso ya basi telefone wana eloko mabe pende telefone po bazwi nyonso mabe batie na telefone bapejaki biso batelefone na bango nga moboti nakopesa mwana nga telefone te ndeti nga nalobi na baboti wana te ndeti nga nakopesa mwana nga moke telefone mpo nakopesa yango yanga kuta ndenge ata simba nakopermettre yango te na maboti ya bongo totika yo olalaki na ndako na mbeto mwana ya afongoli tv televizio abandi koya akitisi volume na se oyo mama oso oyoka te seke mama so olali na papa bolala kaka éducation de base ebandaka mpe na ndako ti mwana ngai ya moke sobima libanda alati kilote ya pamba ya awa na sengle nabenga oki lelo na age ya 2 ans 3 ans 4 ans 10 ans eza mpe kaki lelo soki abandongo na age ya 2 ans ake nango ti 10 ans make deja koso kopekisa te mais moi so bende koganga deja na age ya mokie biso lataka boye te longola alongoli loba biso bati yo biso lataka boye te longola alongoli abi seke pa na biso so nasali boye balingaka te seke na kosala ngo okendeli na libanda kota tokende nganguzo tokolobaki na bana mosusu bakendaka etelo na liputa na kati ya saki efutaka na biso moko baparent oti mwana aprepare biloko atia na saki na ye ata bakaye oyo aye atia liputa eske mama kontrolaki mais sojeka na kata bino mpe moke yambo tozonga pa ya nganga ngunza pasi ekoma na mokili mama kendaka koteka bimaka 4 heures
ngana lekaka na Matadi Kibala po ngana aliko taba mboka wana ya Matadi Kibala na lekaka na Matadi Kibala wana na omona ba mama mosu balali wana na yebite commerce nini basalaka bayaka kokita biloko nini balali batandi bankutu na bango balali sika wa mama ya ndenge wana abimaki peut-être 4 heures atika ki bana ya kolala apesi bango programme na se ya pongi soko la muki na tiki madeso osale biloka papa mino tumbela mwa likayebo odika ninga madeso apamba te akei bongo soko mwana mbimi na liputa na ye mama wana foto zeko pesa bango ya nini yango tolobi ke ebandaka bumwana de zéro wana tolobela de zéro fo dike bana de zéro oso bilo gana da mwana eloko o mama biso alingaka yango tina age ya mokie na kokisi 3 à 4 o blâmer kan likambo moko wana asalela ngo ata koli na pasa dignité za ndeni asalela ngo ta koboya obike pana biso mama biso alingaka ngo te asala ngo te lelo pasa eza mpona nini baboti totira lesale na bana na biso mwana ye na eloko otuni te azongo watu yo apesi olie mwana ye na lipapa otuni te nana apesi yo yambi yango nga na lingaka nakosalela ngo te na leta na biso eske amonaka te leta na kongo akufa to azali ministre ya jeune amona makambo eleka na mboko te batondisi bachef télévisé na mboko esalaka makambo nini esala nini akobebisaka génération siko avenir anga lobi eza bana ngo leyo batia ba make-up batia ba plante batia banini bana bakekama na parlement mboma nini tokoboka na parlement soki bango bamona eloko bakosala te na génération ya lelo batiki bana bilenge kaka bayungana kaka bongo tokende ti wapi tofuta tozalaka besclave ya mindele banyokolaka biso to ya bango bana batina mikili ya bapaya babokamaka kuna bazwaka makambo kuna mpo bango balobaka place bana na bango nde yango wana bakambela mboka eza bongo te ministre mibatia atela makambo wana ministre aposi mpo baparent to ya posi baparent moto kabila le père akota baka pantalon ekolatama te nga balandaka ngai te basoda naka victime balataka pantalon nayebaka te natelaka tv te le jour wango nayebi teke babe pantalon te nga nalata pantalon balandanga te lima nayebi nakasetupe na mai ya kalamu na basoda balandanga mpona pantalon totosaka te po pourkui to bakopike mibeko mosusu so bapike mbele mingi pe elatama te na mboka oyo mwana mwasi akolata sengle te akoti libumbu libana te ekotosama nango mais wapi bakonzi ya mboka ngo Matondo CGK vraiment bandeko balandi boze koyoka makanisi ya moko na moko toze kopeseke bango ntango soko baze koloba boze komona toze kotika bango po ya ntine eze kobima na monoko ya moko na moko c'est vrai oyei kokuta biso okotikala te na etando na yo lelo toyambaki molongo batekolo ya Nengwa Nzinga o baze kokamba mabongo na Nganga Ngunza Ngonda centre d'éducation centre et encadrement moi chazé dans les oubliettes nalingi kutu te nalingi nanga kutu te kopesa ndakisa ya leta na biso nalingi kutu atate pour leta ngo ye moko ndabima Nengwa Ngonda tokomi kobenda na biso suka toyebi ke makambo ebele kotungisa bino ndenge ezali kotungisa biso lelo esika tokomi en tout cas mituna totikali nango mpo ngonga mpenza esali biso defo mais ntango mosusu mpe azali victime mwasi azwa mosala il faut babaka ye ne kulusu mwasi azwa bapoint il faut babaka ye ne kulusu mwasi bapesa ye mwa privilège donc ekomi lokola mpako moko ya nzoto na ya kofuta na bisika oyo azali koleka bamisusu akomi coincé mosala wana moni ntango mosusu soko arate yango na bomoi na ye vi ya pasi ye moto asalaka quelque chose mpona baparent andimi asede atikali na bokono bomoi ebebi ntango bino eton moko ya mosangisi ya kobongisa to kolandela éducation ya bana ntango boze koyoka biloko ya ndenge wana ezala na masolo ezala pe oyo bomona bozali komilobela nini na mboka oyo batondo mingi ndeko na kopesa biso maloba eza kaka pasi oyo
ezokamba biso ntango nyonso. Ntango mosusu tokozongisa faute na baboti, me eza pasi na ezoyamba banionga mosusu bazoya bilenge nga nazobota te. Elenge mwasi ya 17 ans, 20 ans, 22 ans ayo komona biso ningwa nakei libala kasi nazobota te. Mwana mwasi nayamba mwana mwasi aye amitya tonga po azwa zemi te. Alobi ningwa nasali nango 7 ans. Tonga wana ti azalaki elenge ti aki kobala libala. Na libala asali 4 ans azobota te. Ntango alingaki abala ki alongoli tonga wana oyebi sikoyo alingi abota. Me boyebi te tonga wana ezosala nini na nzoto na yo. Mpona azwa zemi te. Lelo obali okomi na posa ya kobota. Mwana mpe azoya te. Otya nani? Ndenge ndeko bolobi. Mwana mwasi ekomi esika nyonso akolekela. Aza passoire moto nyonso asala nyonso oyo alingi. Na nzoto ya mwana mwasi. Lelo mwana mwasi wana azobota te, aza na ba difficulté ya kobota. Mobali yaki abali apesi mbongo, apesi makambo nyonso. Me mwana wana azobota te. Mwana mwasi wana azobota te. Faute eza ya ye. Et puis l'État apesi autorisation. Bana basi bakende kozwaka batonga wana ofele. Baze kobelela ngo ofele. Mais bo précédent motuna na biso ezalaki kutu ngaki tozonga na yango mais lokwa bosimbi yango réalisation bakisela biso ata ne fût que 2-3 minutes nano to aborder sujet oyo. Tozali na kaye na biso bato ebele babengi biso parmi sujet bapesaki biso tolobela tonga wana. Baze kopesa yango gratuitement mais po balongola yango $20. Na bato esi bazwi yango batangeli biso bakombo par respect na mabota wana po baza na ba choc tokotanga yango te. Soko zwi tonga wana komi moto ya batension. Soko zwi tonga wana ba règle komi kokenda au-delà ya 14 jours. Esima ekangi yo mabota pona libela pe na maboto babengaki biso baleli bana na bango bakundi bango. Parmi bato yo bazalaki kobelela pona kopesa bato tonga wana nde mama moko asalaki témoignage. Alobi na se sentir coupable et bapesaki nga micro pona boma bandeko na nga baindo. Toyebi te to profiter to tuna bino yango po bolobeli yango déjà. Matondo mingi bazali na kati ya bisanga na biso ya vovamo bazali oyo basalaki eloko wana. Yango tozoprofite toyebisa bandeko basi botika. Eza mabe makasi ezobebisa nzoto. Mwana mwasi mosusu asali bongo asenyaka mikolo nyonso. Wana eza bomoi toliwa. Lelo mabote eza te, mobali aki abali yo na mbongo mabote eza te. Ozalaka na libala wana tolobi okolongwa bazwa mwasi mosusu oyo aza na mabota. Ba conséquence eza ebele. Bazomona ngo bien nazobota te, nazozwa zemi te. Pona nini alingi aza na mibali ebele, akende gauche akende droite, mibali ebele. Mais ntango akoma na posa ya kobota ekomi ngambo. Ekomi ngambo sikoyo. Akomokanga bandoki. Tata mwasi ndoki. Noko ndoki. Voir même maman oyo aboti yo ndoki. Okende papa mbikudi na kolama to kochaki tonga. Aomona yango kuti. Aomona yango te. Moni akolobaka ke ndoki. Tata mwasi na bino. Tata leki na bino noko na bino. Tango wana tozoboma mabota. Mabota mingi kaboni po na bongo. Na yebi mwana mwasi moko azaki na libala ya bien. Libala ya bien mais azobota te. Zokane ye moko na Israeli wana ya kotia batonga wana. Lelo mabota eza te akomokanga bandoki. Akipa bambikudi ayebisi somba bilamba kende kobondela tata mwasi na bino. Kasi yo loba vérité ke nazaki na tonga
yango ebebisi ngai vérité na ye abombi koka mbikutu ayebisaki ye kende pa tata mwasi na bino kende kobondela ye asomi bilamba akei pa tata mwasi mabota mpe ye te na ntango wana sikoyo tata mwasi atikali na ngambo po mbikutu moto ayebisaki tata mwasi moto akanga yo akanga mabota na ye ye moko na kati ya motema ayebi monye me azondima oyo mbikutu ayebisi pasi na bandeko ya basi bosalaka yango te bosalela yango te ezobebisa mpe ezoboma ekokanga mabota na yo okobota lisusu te yango wana tozobenda bino matoi okokanga bandoki lobi me ndoki eza kaka yo moko matondo nganga ngonza ngonda ndenge bondimaki ko ya lelo na ndako na biso ya mosala soko lelo bakomisi nganga ngonza ngonda mokonzi na mboka oyo balobi nganga ngonza ngonda nde mokonzi ya mboka Congo siko mobeko moko soko fobotia oyo ekoki batela mwasi ekoki ezala mobeko nini matondo mina kopesa biso maloba mobeko oyo tokotia mwana mwasi oyo aza nanu moke oyo nanu ayebi mpenza mokili te kotia mobeko bamona oyo na mwana mobali te ndenge bakoko na biso bazalaki mwana mwasi baza kokota kikumbi na age ya 15 ans 16 ans oyo bazokota na puberté bake babombi ye akoti kikumbi na ye batalisi ye mokili batalisi lolenge oyo akokosala na mokili lolenge oyo akoki se comporter na mokili mwana mwasi wana oyo babombaki wana ntango bakobimisa libanda ayebi ke naza na ngambo ya kosolola na mwana mobali ya kokutana na mwana mobali avant libala ndenge totangi na nsiku bomoi na nzela ya losambo keba kokota kosala mai oyo wana avant libala eza mobeko oyo bapesaki biso ntango tozotanga nsiku balobi na biso eza mabe mwana mwasi asangana na mobali avant libala po mai oyo kokutana nango yango wana ekolongola yango na nzela mwana mwasi oyo ayebi mobali avant libala ye wana akomaka poli na balabala ya mwana mwasi oyo aza komibatela oyo aza komibomba ye wana nde akomaka responsable elobi ye wana nde abatelaka mai oyo ye abatelaka bilembo na ye po emonisa malobi sikoyo na mobeko oyo tokotia na kati wana mwana mwasi omibatela omibomba oyo lobi nzoto wana eza sacré nzoto wana oyo eza na ntina makasi yo nde lobi okozala mama oyo kobatela libota ndenge fuma alobaka na biso mama ntango azolamba na nzungu na ye ndenge azolamba ndunda kati ndunda na bongisi ndunda na ye atie na nzungu azwi litungulu atie azwi ndembe atie azwi tomate atie soki mpa kotia mbisi atie bilei wana eza lokola kisi ntango azolamba yango ntango ozolia yango ezokende kotonga nzoto kotonga nzoto na yo lolenge nini na banega te kolia nega oyo oyebi te me oyo oyebi etango natie litungulu natie mbisi natie mafuta bilei wana yango wana ekoki mpo libota elia etonga nzoto na bango fuma olobaka ndenge ya nkusu azali mama oyo atei ye lolenge oyo oyo ya nzungu ya kolamba biloko na nzungu oyo ezali kisi ntango totiaka bilei nyonso wana na kati ezali kisi oyo etongaka nzoto yango wana fo kobatela mwasi oyo aza mama oyo akobatela libota lelo tozotala bamama mosusu tozoyoka pasi ndenge ndekondomeli bolobi mama oyo abimaka ntongo mpo ake koteka keluka mbongo sikoyo ndako na yo otiki yango na nani
Pourtant tata azali ayebi ke mama tata ki musala mama tikali yemta kobongisa ndako akobongisa bana akosunga bana na nyonso mais mama yo bimi 5 heures okei koluka mbongo muntu kobebisa éducation bana bana bakosuka nini lobi lobi bakozala banani po yo ke kotika ozonga ndako 18 heures otika tamso mwana oyo apusani atikala kolamba asala makambo nyonso tu mwana na pe kote atikali ye pe akosala pe oyo alingi te ye pe tamso akende kotambola na ye tamso okende soki pe wapi yo mama oyebi te ntango mama pe olie biloko soki mpo kolia soki mpo kolala soki mpo kosala nini oyebi te bana batikalaki banda moi tina pokwa ngonga nini yo mama osololaka na bana na yo ngonga nini yo mama oteyaka mwana no oyo ya mwasi ozwaka tan wana te yo makanisi na oke koteka bana na bakosuka wapi lobi bana na bakozala ndenge nini lobi ekozala foti ya mwana soki akezwa zemi okopesa mwana foti yo moko encadre mwana te yo moko oteyi mwana te lelo makambo ekomi ebele na mokili oyo ekomi ya mabe mpona nini na mwana mwasi kaka motambu batie na mwana mwasi nyonso baexpose mwana mwasi libanda kolata mabe kolia mabe kolala mabe okuta mwana mwasi na balabala moko mosusu okutaka wapi tokendaka Ngalema ntango tozonga tokuti bana basi elati lipeka ya mabe bakilote mike batelemi na mokotala mpe basa bilenge bana mike lero bazosala nini na 1 heure oyo boza na balabala me baza na baboti tokende asando 6 heures tokekuta bana basi bafazer bazokita likolo balalaka na beton ya nini ya maison oyo ya zando na bana bazokita batie escalier bayokita batie escalier bayokita lotali bana basi ya bien ondi kozomona wana bafazer balalaka libanda bazobotela mpe ka wana donc eza lokola mokili mobimba mokili ndenge eza wana bakoma ebele bamosusu mpe bakoli bana bakoli bakomi na bakoko bomoi wana nyonso yango wana motumba oyo batekolo ya ndenge ya nzinga toza nango mpona koteya bilenge wana kolakisa bango mokili toluka tosala makasi toluka mosala oyo tokosala totekisa nyonso tokoki toteka mpona bomoi me bango bamoni wana te bazolala likolo na zamba nyonso wana ezosala pasi mokumba oyo toza nango ezosala pasi toza na mwa minorité moke oyo tozokamba oyo toza na bango bazoyoka me oyo baza na balabala baza ebele yango wana tozokoba koteya mpe tokolemba te matondo bandeko balandi awa mpenza nde tobendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo so vrai mobembo ayaki biso molai kasi tokoki te kokokisa bapréoccupation na bino to baposa na bino tokoki te faute ya ntango me tolaki bino tokokoba kobeta ekuke éducation ezalaka mokolo moko te surtout na fleo ezali makambo mabe ezingeli baindo esengi mopepe mosusu eya ekota na bandako botikala scotché na vuva mu télévision etando ya bwanya pe ya mayele ya baindo paikani okotika mwana na etando banda lelo tilobi banda lundi ti lundi mosusu banda janvier te janvier eloko ya bosoto ekotikala koleka te bolandaki biso lolenge elongo bani bozongisi matondo na tata Futila Mayunga bazalaki kuna na nsima ya matalatala
na accompagné na Nengwa Diankota, autrement dit Kakalwila Bangonde basalaki bolanda biso lolenge elongo bani biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko eko bakobila o mabota mabino tokutani mbala ya sima na manaka isusu baindo bolamuka. Moindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Moindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo 100 ans après, indépendance spirituelle. Église catholique est